Diable abimisi na monde astral 3 sirènes. Pour Marie Maïgwende mokolo prison. Donc yazali allié ya Lucifer direct. Abimisi 3 sirènes na mokili. 3 sirènes ya ba transformer ba eko zo ba appartement na nini na beau marché. Comme kuna ba yambi bango pasteur asambeli ba servir bango balie ok mai ba pesa ki bon ba melaki ezaki makila biloko baliaki ba monaki légumes verts na makayabu ok ezalaki misunya bato to sali réunion na butu lobi efo boke de kotake pasteur wana ba sirène wana ba continue église mwasi moko wana sirène moko wana ekobima na liputa na tolo pasteur akoti baninga baza te ba déplacer moi mukengani na benga ko eloko moko rouge biminga na mupende awa pasteur yakatala tala bondela nzambe eloko ya rouge mo tango ya kangi pasteur ko kanga kangi pasteur abimena pasteur mbala moko memi pasteur na kati ya monde astral lima moko atelemi liboso église wana o bato so ba okota ba ozala mvute ba ozwa ba caché ata zomona mabe moya bimezate moi so pas comme bimane na pasteur wana. Bonjour, bonsoir, ça dépend ya air besoin d'abisso na ngongaye totombeli bino boye malamu na kati ya chaîne na bino DVM Daniel TV chaîne o ya kana ba témoignage comme d'habitude et ya kamela biso en plus na savoir chrétien na biso donc na boyebi ya kibo Christ na biso ezo mema biso ezo fortifier biso ezo affermir biso na nzela ya ba témoignage wana tokemba la mon koloba bonjour na papa pasteur ou ya linga to benge frère Daniel. Bonjour frère Daniel. Bonjour mon frère. Batubeli bazaka so beng bango frère okate nazara prophète frère nazara pasteur nazara évangéliste mais yo linga frère Daniel eloko motuya ezali kaka Yesu Kristo ya lobi na biso na Matthieu alobi bokonzi na likolo ezali ya bana mike donc mutu po akota na bokonzi na likolo il faut azala mutu ya se ya komikitisa puisque soko za mutu ya komitombwama oza na place na bokonzi na likolo po mutu moka kaza kotombwa mezaka Yesu Kristo biso nyonso toza ya kokita donc orgueil et résistaka te na bokonzi na Nzambe yango moni ata bato ebele lelo badute ezalaka po na Branham batebele bazala na badute po na Branham mais aboyaki babenga ye na bapete babenga ye ka frère lelo papa nanga Alexandre Aidini Abala oyo azali fondateur ya église de réveil en Afrique puisque l'église soit réveil et outi na fait pas konza malamu ozomona lelo azwaka batitre minene te bando benga simplement kaka apôtre c'est évangéliste ozomona puisque Yesu Christ atikaki nde ba évangéliste ba apôtre moni do ba kombo ba docteur ba archbishop ba prophète bana eza ba kombo oye kobotama na mbuma molimo mo santo mais bango nde pena ba détruire évangile puisque tozalaki na ba temple na biso omoni mutu mosusu aye asilisa classe musala eza te ake fungole église frère na église moko abimi ake fungole église amoni ezosimba ta ye pa na biso topesi ye kisi ake banda musala na église kisi wana tokopesa ye toyebisi ye pesa biso pona entre sœur to frère na yo oyo aza courageux to courageuse azokende koluka kola musaka bandimi na ba prière tongo kolanda ka bandimi na banda kwa pena courageux parmi mususu 15 personnes wana ba en église wana au pesa pona chaque église ezaka na frère moto sœur moko bazala kaka bwatema tango akopesa sacrifice omoni bake kokunda ye mais na butu to kwa to la musie to tieli boso église wana yende mutako mosala siko musala ya kobenga bandimi omoni
akomi kosala mosala ya kobenga bandimi. Omoni église wana ezalaki mokie kala te komo tonda, kala te komo vimba, pasteur wana komo kende sango, frère wana nde azosala mosala. Soki frère wana to sœur wana akomi kolemba, po Nzambe atia moto nyonso na mokili eza na temps. Batia yo na mokili mosusu obeta 80 ans. Monde à ténèbres yo na 30 ans. Donc 50 ans wana ozo travailler ngo na mokili awa na compte à ténèbres. Soki ekoki lokola bazwaki yo po yo moko fongola ki porte na masumu. Nde be esprit transporter siko bazyo bake na yo na monde astral. Ok kuna esclave ti mukolo oyo lifelo kofungwama pokota. Ozomona, puisque mwana na Nzambe o andimeli Yesu Kristo, monde a ténèbres ki kozwa été. Donc soki bazyo sekyo sosia ki pasteur moko oyo azali antenne ya bandoki. Ndo moni akabio. Ba vérité autant tozo bimisango yango bazotindela kabiso ba criminel. Mais bozotindaka bango batindi bango des fois et si baye bani ba na Nzambe si baye bani. Si baye bani ata mususu bakange bango mais ba bimisi bango tozolandela ngo. Bakozwa bango esi toyebi pe de ana moto atindaki bango. Meza TV tolande koma na suka bokoyoka basali na Nzambe mabongwa babengama ya minene kala te bozoka bobobima na YouTube olakisa bango na ba justice na ba parquet na ba tribunal bokolanda bango puisque esi eyebani bato batindaki babeta masasi. Ozomona. Alors eloko nini oyo est passé église wana kofuluka na bato. Soki frère wana sali musa minga komi kolemba tokosenga ye toyebise ya komi kolemba étoile nesi to utiliser ngo mingi luka mususu bakisa akoluka mususu libanda te kaka na église wana. Dozomona ba église wana nyonso o etondi sami na ba pratique wana ba sacrifice ka bato misika te kaka ya ba église na bango ba proche na bango nde bakendaka. Okomona tango akei to renforcer sur cette église wana église ane komi kotonda na bato. Puisque diable atindaki biso to boma ba église ozo sambela Nzamba solo. To boma yango to détruire vie ya ba Kristo wana. Mais ozo sambela Nzambe ya lokuta to simba ngo te po eza ya ye. Tezana ba pasteur musu ba simba na bango kisite. Mais bazo salela makabo eza ya mokili. Amoni ke po batu babanda kobika na église ngana sela ka ba huile d'olive. Ate motema na Yesu Kristo teme na huile de bik sabato. Idolâtrie, diable a profité côté l'église wana. Tala. Omoni diable abebisi mokili na bandenge belé. Olandi diable abebisi mokili na bandenge belé. Maintenant mokana na 1 Jean chapitre 3 verset 8. Bible lobi na biso muta sali masuba za mwana satana. Mais Yesu Kristo ayaki pona ko détruire misala ya nani ya satana. Donc mutoza na Yesu Kristo nyonso oyo azosalela na mokili o atezalaki ya ténèbres ekomi détruire. Mais komi kotisa na masumu te. Komi kotisa te place ozomona keza ya mabe yo mwana Nzambe. Ok komi kotisa. Moni yango moni diable utilisaki biso to détruire l'église. Chaque jour na église na tongo église Nzambe diable atinda kabanteni bayaka Nzambe patinda kabanteni. Tozalaki okomona na kati na église batu bazo sambela totindeli bango bangungi ya kindoki esu bon batu bakomola la bapongi pasteur rote ya batu wala la bapongi batu bazo ya na église totindi bantene na biso bakoti pe na église pasteur azote yo moni mundi moko za pembeni obetela batu masolo oyebi pourquoi
parce que diable aza na posa bate bato bayoka liloba na nzambe. Po liloba na nzambe ezali arme oyo ezolongola mutu na boumbu ya satana. Mutu alongwaka na boumbu na parole. Tangu mutu azoyoka liloba na nzela na liloba wana abongoli motema ndimi Yesu Kristo a confessé mabe na yabiki. Po liloba na nzambe soke touche moto te. C'est que nzamba ana kati na ngote. Mais liloba na nzambe soke touche moto. Nzamba ekoluka moto ana po abika. Omoni, nde to bande ko détruire l'église. Okomona frère mosoto sœur, alinga ko ye église. To moni liste oyo anja nzamba keti na ngo na église. Yebelo komoko. Anja nzamba za ange. Ba ope ba kitaki na diable, baza ba ange me ba koma ba démon. Po molimo ya démon ekota bango. Ozomona ba koma ba démon. Soki to moni anja nzamba na liste batakobika. Po chaque jour ya prière, nzambe église on soki batia rendez-vous na nzambe ba jour ya prière na air. Yeba ke nzambe pa yaka na rendez-vous wana, tindaka ange na rendez-vous wana. Ba oyo ba respectaka era koya liboso bango nde bakutana kala ba bénédiction bakutana na ba miracle ba o ba yaka église na retard bazanga kapé makambo na bango mingi za kapé na retard siko tokoki komona ser moko lelo soka une église o liste wana eza liste ba memeli epozo libala puisque chaque jour nzamba salaka makambo na ye na mutu moko moko nzamba salaka batu nyonso makambo na bango mukolo moko te. Po yazali tata biso tozali bana. Loko mwa totindeli ser wana camarade moko andoki. Bakutene na nzela. Ya kotikanga mobali moko azoyamba biso na bar moko tokende. A DVC antenne bandoki. Okomona mutelinga koye église, to amvute tutinde molimo ligoro do abolembo. Elamba moko kutu ataka ngo kate alata ngo kala. Mutake ko bimisela mba wana alati yango atiango na mai asukola yango ake kozenisa bilamba ebele na mai abandi konika nika na okende prier 16h nika niki na okende 17h bilamba na elembise mwa kende susu église ezate mutu ana basapato abieto mapapa bien ake kozwaka sapato moko na lipapa moko o alataka lisusu te. Po asala nini po alata. Est-ce que moni ndo moni via ba Kristo ebele to bandaki ko bebisa ngo na lolenge wana. Diable atindaki biso to kene ko mvute ba pasteur. Okomona pasteur azana bandimi mukene église. Azo yamba bandimi na ye. Église ese bandimi boya ba obondere nzambe. Diable bi poto zo pasteur et bien il faut to envoûter. Diable akotinda biso to kotinda na église wana bamvoye ya bandoki ebele na ya ba magicien ba féticheur banani. Ba batami ba une église wana ko sambela. Ba bandi ko soutenir pe église wana. Au mon église comme na batebele mais diable atindi. Pasteur wana asimbi ne kiste mais diable a komi ko préparer pour na ko bebisai to ko tindele bandime bele poto moni déjà étoile o ezakati na ye soko moni Yesu Kristo alobi na vexé o na Matthieu et si kami balemi sato basangani na kombo na ye azana biso elongo Yesu Kristo azan nzambe ayebi maele nyonso ya diable mais diable atikali koyeba maele nzambe te. Bandeko ba pasteur o bo fongola ba église bozana bino presete a tozana bandimi mibale misato bosangana bobondela nzambe za verset biblique likolo ya kolula lula ya ba pasteur bakoma na ba jeep bakoma na mapango batonga bandako ya betage eloko wana ekotisi ba pasteur ebele molili
balongwe ya nzambe kolula. Diable akomona pasteur o azali na étoile ya nzambe ya délivrance ya makasi to amvote to tindeli o bandoki. Tangu bandoki wana bazoya na kati église wana na ba magicien babandi ko soutenir bakowelela ba poste clé na kati église. Bakoelo pasteur na ba idée il faut to sala comité, basali comité. Il faut to banda ko soutenir, il faut to banda ko cotiser, faut musala nzambe kende liboso. OK basa bandoki. Siko ba komi ko pesa yo pasteur ba conseil. Okomona pasteur il faut to créer le yo ba protocole moko pour la sécurité. Soko sisi côté yo so lembi okiko yamba batuté. Keba. Hey, ndeko pasteur nzamba pesi yo manda. Na nzela liloba nae. Ko chanze te manda oyo nzamba pesi yo. Ko chanze te manda oyo nzamba pesi yo. Continue na manda wana. Osilisi koteya. Nzamba tikali kolemba yo mukolo moko te. Yo pe kolemba bana na nzambe te yamba bango. Bakoyebisa pasteur bongo, pasteur ate ba sécurité. Okomona pasteur sisi kote existe si batu baya pasteur alembi. O lokola batu bazoya mingi. Tia jour ya koyamba batu. Batie si pasteur jour ya koyamba batu. Ah ndeko pasteur. Soko moni église nyonso oyo batia ba jour a ba rendez-vous koyamba batu eza ya nzambe te. Eza ba église ya diable. Puisque nzamba lobi na biso na mokanani Ézéchiel chapitre 3 et Ézéchiel chapitre 33 verset 1 à 3 alobi na tieyo sentinelle nanga. Nzamba tie bandeko basali ya nzambe ba sentinelle na ye. Pona koyoka libota na ye. O zwa maloba ya bana na nzambe ba ekolele pai na yo. O lelela nangwe pa na nzambe pona lobiko na bango. Yo teli bango rendez-vous. Mutana problème lundi. Yo teli rendez-vous kokutana yo mercredi. Est-ce que yo tango sambela na nzambe nzamba pesa ko rendez-vous ya koyoka libonde no jour tel. Mais pourquoi yo te condition wana? Et loko nyonso o ezali condition na kati na église yeba keza bondoki. Est-ce que frère Rozo landanga bien? Yo na besoin d'église au sambela kape. Et loko nyonso mo na église wana eza condition za bondoki. Et pas na nzambe yana condition te. Et pas na nzambe zaka katambola na kobanga nzambe. Sambela nzambe salela nzambe sa condition. Si manango bakoyebisa pasteur il faut to créer le comme quoi ba jeton. Mutu nyonso kwa kokuta no fois son ba jeton. Ba créer jeton $20, jeton $10, jeton $50. Na ebi kutu moko ozo participer pour na kotinda ba criminel batakenga ya futa jeton $100. Poyamba. Donc bureau pené vanda jour prophétique. Ba benga on jour prophétique. Bureau et vanda. Consultation $100. Et pour bima pamba to bima na huile. Jeton. Tabatu batanda miebele. Mais place oyo chaque jour oye nos prières. Bayambio. Ozana posa pasteur. Obenge na téléphone. Ayene na ndaku na yo. Tala. Basali ya nzambe batakomi kitisa. Nyonso kobenga ya koya na ndaku na yo. Lobaka za na charge te. To lobaka za na prière ndo bengi ozui te pour rappeler te. Mais vrai pasteur akoya ko rappeler yo tangu yo bengi. Ozo comprendre? Lobazala na musala makasi po za mutu pa kobosana. Mais ba rappelaka. Ba koti pasteur na ba jeton. Abali kote ka ba jeton. Ba sangisele mbongo ba sombeli mutuka. Orgueil koti na pasteur. Tangu kaka orgueil kota na pasteur. Diable peut le quoi préparer qui va pratiquer nae aya koti na kati ya pasteur. Pasteur komona batu batondi. Basi nyonso kitoko na église yaye. Tala. Diable soka luki mosali ya nzambe azui ete. Aluke na mbongo azui ete lokwa kozwela ye mwasi. Soko stali basali na nzambe bele bapo isama basi. Omoni basi. Siko eloko nini oye kokoma. Tango diable akoti kati ya pasteur wana. Pasteur wana akobanda kopesa ba rendez-vous mwasa kitoko pasteur wana luli.
mwasi wana lokola pa kotaki na église oyo diable esi atindi elima moko atelemi liboso église wana oyo bato nyonso baokota baozala mvute baozwa bakashe ata azomona mabe mwaya bimeza te mwasi wapa kombima ne na paster wana e paster wana ntango akomi na molimo ekobo azobondela bandimi na ye bible elobi odone sekona azotia mpe bandimi na ye église ya nini yekobo yango moni église ezalaki na moto ya nzambe esala nini ekima po ekoma église ya nini ya ekobo ozomona ekoma église ya ekobo ndo moni paster akokoma na orgueil po yamba bato akomi kofutisa bajeton mukolo moko monde ténèbre etali paster moko abandaki kobikisa bato mingi azalaki analemba na otanga komona ete po publicité za Yesu Christ nga moko nasalaki succès pendant 24 ans Afrique centrale mumbakatiere alekenga na succès azalaki te à part mukie oyo azalaki champion du Congo na otanga komona ete publicité ya Yesu Christ mais bisika mosusu soki bakobenge te banda kobenganga mais lelo nazwa succès wana napesa ngo na Yesu Christ nga na kita ya mata mukolo moko diable atali église moko banda kosambela makasi paster wana azalaki na moto ya nzambe tokwa mvute ye ndenge nini diable abimisi na monde astral 3 sirènes pour Marie Maïgwen de mokolo prison donc yazali allié ya Lucifer direct abimisi 3 sirènes na mokili 3 sirènes ya ba transformer ba ye kozwa ba appartement na nini na beau marché tangu bazui ba appartement to sali réunion na butu lobi efobo ke de kotake pasteur wana ba sirène wana ba continue église ba lati pena ba maputa complet ya bien motali basi kitoko ba koti ba sambeli pasteur abandi musala appel de fonds pona likamoko église ba sirène wana ba leki liboso ba pesi ba mbongo wana ole pasteur abenga bango ndenge ezalaka ke nani akopesa boye baye bapesi osambeli pona bango pasteur bakaka nzamba pambola bino bapesi bazongi église esili ndenge za église esili nde bato nyonso batikala bango babimi bakei na bango na motuka tango bapesi bambongo wana pasteur atikala te basero bapesi bambongo bakei babisi bakei oh non soki baye fo bozwa baadresse na bango bino baprotocole fo bozalaka mpona non nde babimi ka apresse tomoni te taka kolobi nzamba pambola babimi dimanche wana baye lisusu tango baye kokota na bango baprotocole barapidité balandi bango bandozwa baadresse bapesi adresse ya bon marché tango bazwi baadresse ya bon marché wana baprière pasteur atei boyebu ka ndenge ezalaka mosala esalami baser wana babimi topesa mbongo wana double tosoutenir mosala double moto apesa te biso moto ozwa charge nango bapesi babimi bakei mbongo tala mbongo pasteur nzamba lobi na Agé chapitre 2 verset 8 mbongo l'argent or nyonso ezali ya ye nzambe nde apambolaka nzambe apambola mpe basali ya nzambe ebele bazali me kozala presse te bapesi mbongo bondela nzambe oza pasteur moza mpe na papa molimo nokata dimi kende opesa kota mbongo wana na mosala nzambe kozala na efe te pasteur amoni pena ke azwi basoutien makasi olia tuna mpe nani oyo ateyaki basero balosambela ide wana eza te batika adresse ya batiki ozwa banimero ya telefone bazwi pasteur abengi ser des fois ngo namoni bino na église mais bozozela te bokutana na papa non papa tozalaki na bakukisa ebele dimanche wana toluka kokutana nayo mbongo ekomobenda pasteur dimanche wana baser wana baye bakoti na kati église basambeli balingi balima protocole babi te pasteur baye bozela bavandi bazeli basombeli bango bamai basombe basombeli bango bamai
Besprit bamelaka biloko ya mokili oyo te. Bana bamai na bango bamelaka. Bazwi kaka bamai wana. Nini esili bakute na pasteur. Mimi pasteur na masolo. Pasteur akoti na masolo. Ali ekutu pasteur asambele kofi ye makanise koti na mbongo. Bien aimé nazo bandelaka koloba nazoloba. Eloko nyonso oyo taka makanisi na kati na motema na yo na mutu na yo ezali lisumu. Mwana na nzambe akanisaka te. Mwana na nzambe problème nyonso koyela yo na makanisi na yo. Bondela nzambe pesa problème wana maboko na nzambe. Nzamba kota na kati ya problème wana. Tia makanisi na yo kati na Yesu Kristo. Kotisa Yesu Kristo na makanisi na yo bien aimé. Baby si pasteur toza pressé, zo enveloppe yango yo. Tant bon bon toi pressé zo enveloppe yango na kotelema. Comme ça adresse na biso yango wana toko préféré ko yamba po komona ndako na biso sika tozali osambela pona biso biso tokei. Oyebi kaka bato babimisaka mbongo bazaka na ba façon na bango. Keba muto soutenir l'église omoni azali na façon ya orgueil to aza na façon ya orgueil keba bondela nzambe ponai. Pasteur a prié te lokwa balobaki na miso ya ba comité musu bazalaki wana. Rapporte tous en engagé na monde à ténèbres. Après 2 jours, pasteur a joué bata comité, ba kotina mutuka, ba ke kotala bango. Tango ba komi kuna ba yambi bango, pasteur a sambeli, ba servir bango, ba lié, ok, mai ba pesa ki bon ba melaki zaki makila. Biloko ba liaki, ba monaki légumes verts na makayabu, ok, zalaki misunya batu. Ba meli, ba lié. Et le konini est passé. Pasteur wana ba pesi bango enveloppe. Tango bazongi ba fongola enveloppe na nzela tala mopikwa ba dollar. Ba 20 000 eza mokie. Pasteur akoloko apesa na frère moko simbaki ba fongoli apesi ba frère anda mundambo azula. Ba sœur wana ba kote ko ya l'église. Ba ye ko benga lisusu pasteur. Pasteur yaka moko na binde kona biso moko wa boye santé za bien te akosambele nzambe. Pasteur olia benga bampakali ngombo akena na ba membre ya comité. Atale kuna enveloppe bimaka ya makasi. Bongo. Moyena benga bango ezate fona kenenga moko lokwa ba bengi ngambalo bango ba ebité. Pasteur wana kei. Or que zali préparation ya monde à ténèbres. Tozo benda pasteur wana na nzela ya mbongo. Pasteur wana kei tangwa kei a fini bouton wana sentinelle o akengela ba appartement ya fungoli akeiba matiti likona appartement na beti porte a fini sous sonnerie. Mwasi moko wana serene moko wana ekobima na liputa na tolo. Pasteur akoti baninga bazate ba déplacer moi mukengani na benga ko eloko moko rouge biminga na mupende awa pasteur. Pasteur yakatala tala bondela nzambe eloko ya rouge mo tango ya kangi pasteur. Ko kanga kangi pasteur. Abimena pasteur mbala moko memi pasteur na kati ya monde astral. Tango abimena pasteur na monde astral, Marie Maigwela lobi ngai nde mutu na tindaki baya kozwa yo baya na yo awa poto matisa yo pouvoir ba matisa pasteur wana pouvoir. Pasteur wana tango azongi na mokili abandi ba séminaire abandi ko sambelela bato abandi ko sala ba miracle na bato. Batu mususu azo sambela pona bango. Ozomona batu bakomi ko tutuka, bakomi ko zwa maboma. Azo bikisa bango, azo bikisa na bata maboma musu bazo elaye. Ba campagne komi ko sala ba plein. To kotisa ke na monde à ténèbres. Akomi ko tekela batu ba mafuta bonction. Bien aimé nzamba ekoluka yo.
keba na l'église ba pratique miracle nyonso eza ya nzambe te na nzela na témoignage oyo efungola yo miso oyo ezali 9e partie to 8e 9e partie na biso témoignage tozoya kolobela bino toujours nde tobandaki kodétruire l'église ndenge tobandaki kokotisa bapaster na bakati ya bamonde ya ténèbre ndenge tobandaki koinitie bango pour diable akoti na kati ya église landa 10e partie koya okoyeba suite nini elekaki mpona paster oyo mpe bamission nini bapesaki biso tosala mpona bana na nzambe mpe mpona baeglize nzambe amona yo bolamu na nzambe ezala likolo na yo napesi bandeko nyonso oyo baza bana na nzambe oyo bandimeli yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango bambote ebele na baoyo mpe bandimeli te bambote ebele yesu kristo afungoli maboko aza kozela bino benga biso numero na biso ezali 081 43 30 475 koezite te numero eza wana benga nzambe amona yo bolamu na nzambe ezala likolo na yo soki yesu kristo azongi te tokutani na bino na 10e partie bosabone awa nde bokoyeba basekret ebele tozobanda campagne d'évangélisation na elanga soutenir évangile en Nzambe po tokota ntina bakongo bandundu équateur bamboka oyo réseau internet eza te tv eza te courant eza te me babomba banzungu bakodia basinga loketo balivre bakalebasi mpona kopriaka idolâtrie bayoka prédication na Nzambe bayoka témoignage oyo babwaka bakisi wana bandima yesu kristo lokola mokonzi mpe mobikisi mpo bazwa bolimbisi ya masumu soki yo soutenir na bacampagne d'évangélisation oyo na sente na yo na micro na yo na guidare na yo na ampli na yo nzambe atikaka bato basalelaka ye te nzambe abundelaka bato basalelaka ye nzambe akosalela yo makambo ya kokamwa merci bana na nzambe esika bozali bogumbi mitu na bino na sambeli mpo na bino nzambe alola nzambe na bolingo nzambe oyo leki likolo ya banzambe nyonso topesi yo merci moyengebeni na bayengebeni topesi yo merci mpo tozali nzambe oyo kotikala nzambe sembola loboko na yo likolo na biso bana na yo loba liloba moko mpo biso toleka na kobika kota likambo na biso mpe bundela biso likambo na biso ezalaki enyokolaki biso lobi lelo ekoma témoignage na kombo na yesu kristo mosanto na isaleli mopeto na bapeto moyengebeni na bayengebeni ozali nzambe oyo abongwanaka ata kotikala nzambe yango topesi yo merci na kombo na yesu kristo mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Hey, Mama Claire bambote ebele Mama Claire na France topesi yo bambote ebele nzamba mona yo Mama Claire na Belgique nzamba mona yo bambote ebele sukozali bambote ebele grand frère nanga bel ami bambote ebele campagne d'évangélisation ezobanda soutenir campagne Pasteur Blaise na France bambote ebele campagne ezobanda Pasteur Blaise mon ami Blaise Pasteur soutenir biso na mabondeli soutenir pe campagne d'évangélisation milimo bato ebika awa déjà na elanga awa na mai tozo démarrer donc après kokenda Angola kozonga pona okenda Angola na mai ana debia mai kokenanga kozonga campagne d'évangélisation Pasteur Blaise soutenir Pasteur Ezekiel na Belgique tozo zela soutien na yo pour la campagne d'évangélisation bambote belé na papa nanga Chibamba bambote belé na intercesseur Bibi Ishingo Odia bambote belé na intercesseur Mama Thérèse Papa Pati Mama Jetou Mama Chacha Papa Junior mwana nanga exaucé esika zali bambote belé pe na Christian mwana bulungu
intercesseur oyo alalaka te na veye. Donc bambote ebele mpe na Champ Mundungu Espoir. Donc bambote ebele sika bozali, bambote ebele mpe na Junior Diaso, bambote ebele na bandeko nyonso oyo baolanda biso, Mama Jessica, bambote ebele mpo na yo. Nzambe amona bino, Nzambe amona yo Mama Doris, Nzambe amona yo esika ozali mosali na Nzambe. Nzambe azala na biso, abomba biso, apesa biso mikolo ebele. Soki Yesu Kristo azongi te, tokutani na bino na émission Koya. Merci. Merci beaucoup. Retrouvons-nous bel et bien prochainement. Bye.